Merci papa. Yengo pesi so micro pe koloba. Ngai mingi nazo kolobela ndenge nini elekelaka na 5 mois. Na 5 mois wana ndenge bapapa bafandaki awa. Yambo papa diangenda na liloba na ye ete tata Nzambe akobongisaka makambo na ndenge na ye. C'est vrai, mawa mingi yakomona ete bandimi batiki biso, kasi koloba ete soki bandimi wana batikaka biso, maloba ngo ezali na kati na kasete. Ti lelo oyo tokomonaka ete soki ava bobima manifeste fo ezala mpe fo bozwa mai epai bapapa. Na ntango wana tozokozwa mai epai mama Mikala na ye moko papa, bamilitaire bayebi likambo wana malamu. Papa Mfumalonga akoki kolonga Kinshasa te soki aza kovoyage, soki bato nyonso bakei te banda kosalela ngo. Siko na voyage wana ya 25 décembre ya 88 wana papa azeli bato nyonso baye nkamba yende alongwaka. Nsima nde bana wana ya Juteki Makala bazwaka mutuka balekelaka kutu na mokoto te, mbala moko baye na bozongi mpe bazwaka mpe bato te. Ndenge nalobelaka yango ntango nyonso baye bayaki mpe bakoma kaka na ntongo wana le 25 na pokwa wana mpe vers 16h baye mpo bazwa mai. Baye epai na ngai nalobi te, papa batindi nga, nazalaki na tribune kuna, batindi nga mpona kopesa bato biloko ya kolia awa, batindi nga makambo ya kosindika bato te. Mbala moko ezalaka deux groupes, bana nkamba na bango Juteki ya Makala na liboso ndako papa Mfumbanza oyo ya kala. Mbala moko ale tata moko na bana nkamba alobi ale tournons nos yeux vers Kinlong et on va prier. Balola miso bafuka batali na Kinlong basambeli bakei nde Juteki akena kokommettre accident. Nzoka nde toye koyoka version yango nga nayebaka yango bien avant, nayebisaka mpe papa Mfumalonga pape eza bakamio moko ya bacommerçant eza kokanela koboma bakimbangiste. Nayokaka likambo yango epai ya ye moko kolo camion kanda na papa Diangenda, kanda na papa Diangenda biso simbisa ye touche bana na biso bazoyokela biso siteza mandako kaka bakorale na bango kuna kokende nayebisi na mois de juillet ntango nayoki likambo wana nayebisi papa Mfumbanza. Papa Mfumbanza alobi kolala te, kende na Kinshasa kende biso papa Mfumbanza nayekoyebisa. Siko na mokolo wana chauffeur wana autaka voyage, bazalaka na mituka soki mine, siko ye autaka voyage na Bandundu. Ntango akomi boye ono bato moko ya Kinshasa baye akoluwe camion ezokende nkamba tout justement kope fwesima nde ye chauffeur wana azwaka mutuka me ndenge asalaka nango accident. Me na mikolo eleki 2 semaines passé chauffeur wana mpo akimaka akotaka Angola, abimaki na Kinshasa, atindaki maloba na mwana moko ya Makala eke tata wana asalaka accident, ndenge makambo eza kolobama awa na nkamba, azoyoka motema moto azolinga kosenga bolimisi mpe koloba ndenge batindaka ye ndenge ya sida ekisala baka wana.
nayebisaka mpe papa lobikiza kona sito ntambo eske moto ndenge na soki tomoni tozana kanda te lokolimisa ye azolinga koya apesaki nga mpe na kombo na ye makambo nyonso apesi. Alors maintenant ntango accident esalami sikoyo tofandi awa ndenge bambuta babandaki kopresse na bajeune mosusu mpe tozonga kaka Kinshasa tolebonani awa na mpasi nyonso fo tozonga bamisusu prétexte bandaki na pantalon moko chemise moko fo tozonga. Papa Mfumalonga alobi ete emonani ata nzambe moto alingi ndenge wana soki boyokaka ke boyebaka ete kosala plus de mois awa na bino bareprésentant nde bamisusu nde bakimi nde baye te me nzokando tokobongisa likambo esika wana Papa Mfumalonga azo kopesa biso ndenge nini Lingomba ebandi tina 89 wana azo koyebisa biso bahistoire mpasi oyo ezalaka banda 1921 tina 89 wana esika ayi koloba ete toye koresume bible na bolingo mibeko misala esika wana nde sikoyo papa ndenge alobeli yango ke biso bana tobebisi na ndenge nini. Papa Mfumalonga Papa Diangenda alobaka clair ndenge nini babalaki mama Nsalulu epona nini babalaki mama Nsalulu ndenge nini papa denga alobeli yango bana bena Musa ye bakondolo Musa. Papa Diangenda explikaka biso makasi biso bana tutaka ngai na papa Firmin na ya Marianne mpe azalaka. Papa Firmin ntango azalaki en vie leki nanga papa Mbenza nayebi makambo yango mingi nyonso nayebi nanga kasi soki totika mutu baya koboma biso na bandeko wana yo kobanga bango to kobanga maloba bapapa bo na ndenge toye kokoma na 26 boy me likambo na koloba yango oyo ntango Papa Mfumalonga Papa Diangenda kuntima Papa Kulutu atiki biso nalobaki yango semaine passée na mardi akundi Papa Kulutu bango mibale bakoti mosole ntango bakoti mosole babimi nde Papa Mfumalonga Papa Diangenda Papa Mfumambanza akiti na ye malembe na ndako na ye. Papa Diangenda afandisi biso ayebisi banda lelo bino bana botala susu ngai te ezala makambo ya Lingomba ezala makambo ya famille botalela Papa Mfumambanza bomonaka ye alobaka mingi te me bokangama na ye makambo nyonso eza epai na ye. Siko tosali marche arrière na lettre totangaki ya Papa Kulutu oyo akomaka na le 23 janvier 1991 alobi ete na Lingomba na famille natie bino na maboko ya Papa Dialunga botala na lettre très bien. Et puis Papa Kulutu ayaki kosignale eke ye mutu akopesa bonne marche ya église oyo biso bato toyebi français totala nano esika wana eke bonne marche ya église ezali Papa Dialunga ye kopesa nga réflexion na makambo mingi oyo Papa Mfumalonga Papa Diangenda kontinaka koyebisa biso alobi bokowelela bokonzi bino bana bokowelela bokonzi kasi bolanda kaka shema oyo Papa Dialunga na akopesa bino. Papa Dialunga
nga tokolobaka mingi aye kutakota ne classe te. Mais c'est vrai eke bandeko baye kolobaki papa mbenza makambo yango ndenge nini baliyebisaki kaka yo biso tozalaki toyebisaki yo te. Oh tata azwiki na moto elongi nyonso nzoto nyonso eziki ata sini moko te koloba ete oyo nzoto ya tata eza boye te. Papa akotisi papa Simokimba Mkiangani na mozole nga nazalaka na nga te bango mibale. Akotisi papa Solo na mozole nga nazalaka te bango mibale. Akotisi papa Arma date wana nayebaka yango très bien na le 14 août wana tokokutana jeudi na 10h. Kambe salisa ngai papa alingi nini nalala comme ça le lobby mercredi comme ça jeudi tokutani na kinanga peut-être ndenge nasengi mpona inscription ya bana tozongi pa ya papa munobunthele tumona namba sikia ya mu 10h. Papa Arma ye moko ayebi ndenge nini esalama. Et je me souviens na papa Solo asengaka papa Mfuma Mbanza akanisa lisusu papa Paul oza kolandanga oyebi yango très bien. Papa Mfuma Mbanza lokola papa Solo azali mwana bon kaliamu mboke kamote bengai papa Paul oyaka okutaka mpe mozole nga nakendaka na nga te kasi oyo malekanaka kuna yo moko papa Paul oyebi. Soki olobi ya papa Mbenza yo na nzambe na yo likambo nini sikoyo ezalaki wana trinité suka toye kondimake 26 nzoka nde papa Mfuma Mbanza atikaki tata mwana mpe tata Molimo Santo eza boye te likambo nde yango wana. Nzoka nde bakangaki likambo bango misato eke likambo nyonso oyo ekosalama na kati na lingomba il faut qu'il y ait l'accord de papa dialonga toyebi ndenge bapesaki biso liberté ya kobondela mukanda wana nani asinyaki papa dialongana. Mais avant batika biso ke tobondela na le 24 décembre 1959 nzoka nde makambo ezalaka oyo bakangaka na mbanza yango bango nyonso misato na 1921 le 3 octobre manso epai ya papa dialonga. Bitumba nyonso wana soki esengilike mukanda ezala il faut papa dialonga na asini soki asini te likambo ekoki kosalema te. Alors oyo nga naza kobimisa ezali ye moko papa diangenda aza koyebisa ayebisaki nga makambo wana na 91 ntango mpo nasala libala aye kopesa nga date ya le 24 août. Alors papa diangenda alobi ke 24 août wana c'est très signifiant na likambo etata Simokimba ayebisi ngai na le 24 août 1956 oyo toyokaka bolingo ya 1956 na ntango wana papa Kulutu papa Kisolokele aza na gouvernement belge sika
bandaki kozwa ye a assisté parmi les intellectuels oyo bazali eke sur soki indépendance ya mboka eye oyo mpe bakoki kozala batambolisi. Papa Kisolokele na confiance wana ezalaki na bapère Jusite oyo babandaki kotangisa ye, bamonaki ke bazwaki ebanda bomwana ti na age wana, donc azalaki doué, ayebaki makambo ebele ndenge nini bakoki kotambwisa administration na kati na mboka. Nde babandaki kozwa ye mokolo mosusu kutu na tielaka bino message ya papa dangi na ndenge alobaki ete Papa Kisolokele azwaka asalaka examen de mérite oyo ezali ke elakisa te aza doué, aza sage ya kotambusa lisanga. Mpe basalisaka bango examen, foto wana ezalaka na Genève, nalakisaka yango bino awa. Nde première réunion oyo efandamaka na nani na France kuna, donc soit l'Europe bafandaka na France. Donc ezalaki na le 24 août 1956 oyo likambo nini ezalaka kuna eke bamosusu balobi eki totika bato mwindu bamboka oyo bato mwindu bazali bamitambusa bango moko. Bamosusu balobi ke soki tosili totiki kaka ndenge wana biso tolelaka kuna bakokanga biso banzela. Ana deba wana Papa Kisolokele ayaki kotone alobi na bango, est-ce que vous connaissez pourquoi vous avez arrêté mon père? C'est pour la libération de l'homme noir. Et que maintenant c'est point. Est-ce que vous voulez toujours et que la Corée de mon père, Papa Simon Kimbangu, puisse continuer? Bamenele babangaka. Bamenele babangaka. Le 24 août 1956. Kobanga babangaka wana nde sikoyo nde balobi ke bon to prendre décision to signer que l'Afrique noire banoir bazwa indépendance na bango bazala libre. Mais balobi ke non, on signe mais ça doit être exécuté, surtout l'RDC, donc Congo belge, qu'on puisse du moins avoir encore 2 ans pour la préparation, qu'on puisse se préparer. Papa Koluta FC, d'accord, on vous donne encore 2 ans pour que vous puissiez vous préparer pour vos bongama ndenge nini bokozongela na bifunda na bino. Nakobenga ya Papa Die atala mwa extrait wana, malgré tangu na sengi ye yango Papa Die azomona ngo te be bamindeli pe baza mayele mpona kokota esika wana fofuta mbongo mpona oyeba makambo wana ya kotandelanga na mwa extrait wana. La date où Papa Lobeli Zaki le 24 août 1956, commis Bouye comme titre, la France ferait mieux de renoncer à ses colonies. Le détail n'est pas Papa Pessi, où il y a une réunion pour nous la France amiga botika la colonie ba état ou africain où il y a la colonisation. Zaki date où il y a le 24 août 1956. Wana ye moko Papa yagenda tapesaka ngana. Pe aye ko yebisanga ke na date wana le 24 août yango pe tata alobaka ko bota mwana mobali oyo bakolanda maloba na biso
mon papa Charles là ko bota mana le 24 août 1958 C'est ça, papa. et siko na 58 nini ezalaka na le date wana Na même date, on a le 24 août 1958, Yango Charles de Gaulle a salaka discours na Brazzaville, juste au ça titre kaka, a déclaré que en France, disons, la Charles de Gaulle à Brazzaville ouvre la voie à l'indépendance d'Afrique. Donc, ils ont la même date, on a le 24 août 1958, où le papa Charles a Bota. wana ye moko papa aliangenda azokoexplike nga makambo alors likambo nini eyaki komonana ntango wana na 1956 zonga na Merci beaucoup. na 56 wana ntango papa kisolokele adeklare likambo wana na France kuna bamindele babangaka na tonalité oyo papa kisolokele alobelaka kuna ntango azongi nde aye kopesa annonce ke tata na likambo oyo ye akotelaki boloko sika oyo bakangaki biso bafongoli mitema kote bapesa biso baindépendance kaka na RDC kaka te mais ndenge elobami kuna bapays nyonso ya Afrique noire yango nde bapapa balobaki ete bolingo ya 56 likambo na biso ekomi pene mais tozala na bolingo makasi. Alors bolingo makasi wana yango mpe papa kulutu sikoyo amonaki ete après soki tozwi indépendance donc le 24 décembre 1959 wana tokomi bandimi ya tata Simoki Mbangu bazalaki na bango bandimi bazwaki baptême na catholique toyibi na bamessage papa Diangenda ndenge alobelaki yango papa Mfuma Mbanza kaka moto azwaki baptême mutu ya yambo na ndenge ya tata Molimo Mosantu wana toyebi yango nde sikoyo bapapa bakangaki nde likambo na bango mais po ete okoma mondimi soki oza na likambo na kati na ndako fo olongola manso eza boye te nde etumba wana yango papa alobi papa Diangenda nde alataka likambo wana papa Simoki Mbangu mpe kuna na Lubumbashi achauffe abi likambo elingi okatana epai na yo Diangenda likambo ezali te na papa Dialunga na mpe likambo ezali te me na papa Kisolokele ifo bolongola likambo wana bolongola likambo wana 1956 wana 58 sikoyo na 59 wete indépendance na biso ya Lingomba ezwama mwa mobulu ezalaki na kati parce ya 56 ntango papa kulutu aprononcé likambo wana na 58 wana ekomaki sikoyo kowelela bambuta ya Lingomba bawelela bokonzi oyo bazalaki pene ya bapapa oyo bazalaki pene ya papa Simoki Mbangu bango mpe bakoma bachef spirituel bapapa bafandi balobi ke non towela nayo likambo wana te likambo ya yambo oyo bapapa basengaki na babindele eke bazwa nzoto ya papa Simoki Mbangu na Lubumbashi ezonga na nkamba oyo devoir papa Simoki Mbangu atikaka na mbwala nyonso misato mais en tête sikoyo papa Diangenda mais sikoyo ntango batie en tête papa Diangenda ake nozwa nzoto papa Simoki Mbangu
oyo baza kowelela pouvoir alobi te papa Diangenda akoki kokende te ye atikala awa biso bambuta ndo tokokende na likambo wana papa Mfuma Mbanza asili kaka si bino bolingi kaka ete ngomba ezala kaka na mpasi mpo na ntina kowelela bokonzi epuis mboka ezwa bosomi te mpo na kowelela kaka bokonzi mpo réuni ezalelaki na nkambo bakangi likambo ke papa Diangenda fo akende kasi bakomi na Kinshasa bachange na bango sika toyoka mukanda oyo papa Dialunga na asili kaka na likambo wana na ntina kowelela bokonzi na kati na Lingomba na ntina ya kobebisa trinité to bakisa banzambe ya mine eske ezalaka yango Lucifer ntango akobonaki akomi 4e sikoyo yabumisaka molimo mosantu eza boye te toyoka mukanda oyo. Donc papa Diangenda ayebisika vous avez tous les documents chez vous Mbenza demandez mbotaki ya ngai nga mpe na profite na ngai nazwi badokima wana nabombaka yango papa simuki mbangu ntango totikali na papa mikanda yango oyo dokima eya awa etangama eza na Kikongo me tosengaki batwadira kuna Lingala mpe na français tina ya kowelela bokonzi mpe kolongola trinité oyo biso bana tobebisi tokomi 26. Papa Maya abi mukanda papa Munkondo napesaki bino yango. Donc papa tango aza kotungisa papa Mbenza 5 mois. Donc grand devoir liboke ya mikanda soki likambo eza na kati na Lingomba na bungi muke nake kotanga likambo yango ezalelaki ndenge nini. Merci beaucoup papa. Mukanda ya Ningo Lubaki Mukanda ya Kalakara. Il y a le 13 Mukanda ya le 13 septembre 1959. Tokotanga yango pona histoire. Ekomami na papa Kiangani Dialungana Salomon Angombe Kinsuka, siège administratif de l'église Nkamba, Jérusalem. Et comme même Boye, Jérusalem, le 13-9 mois 59. Monsieur Wanzunga Sa Marcel, Mkande Zali na Kikongo, kuna watata Marcel. Tambula mavimbi makumazola munkumbu a mfumu kizei keti lukolele kweno kansi vuvu kena vo lukolele kweno betompe tutezele bonto bonina mavimbi meto mulumbu kyauru Ovo Insangu Kieleka tata Marcel Mono Munsalulu a salu nga vuvu kibeni mfeti kubundila kwa mana mankaka mena matekama nga ibeno kibeni lufeti mo sungika ye kwa mana mawonzo mpe meta yoka nga ingeye
fouette maku nzaisa keti bweyi menina kadi nsamu watomene kubama wuku lutidi kwani kanti nge kunzaisa nkutukandi jambu di mosi muzaya keti mu jambu dianki ulembu kunza silamu kadi tomazaya vo nsamu wowo wa unene yewa lusaku mumu wa beto wonso zevo muna mbonga tubonga nsamu wowo nga tufweti wo bongila muna luzitu kibene zevo vana kati kwa mamu momo nga kavalendi kala ngutu kani nsamu wankaka ko kadi nsamu wowo wa unene vana kati kwa nsamu wowo bankwa mpova yovo ndala zambi nga ka zilendi kala ko donc sika wana ndenge eza koleka lelo likambo tata molimo santo ndenge succession eza na papa Simon Kimba Nkiangani nde makambo oyo eza koleka na bareseau sociaux nde ekoki kozala te parce que bakimbangiste soki mokonzi alobi yango mokonzi alobi yango nde tokosala eza boye te makambo yango ebandi kala nazongeli bien vana kati kwa nsamu wowo bankwa mpova yevo ndala zambi nga kazilendi kalako mudiambu dia zitisa nsamu wa tata zevo mono nkutu buyakala yindula muna réunion yina yilwa kubika mu ngendolo anleke kuntandu ngaka lwa tala nkutu kani jaka yabutikila fulikina zevo mono nkutu buyakala yindula muna réunion yina yilwa kubika mungendelo anleke kuntandu nga kalwa tala nkutu kani diambu diankaka ko nga programe ya bisambu kaka lwa kubika kondwa kwa tula mambu mankaka vanakati kadi muna konso diambu sambu biankaka bifwete kala kansivo diambu dia mwanda lutakubika lubongele diaka kimbala yekitantu vanakati ye mbovolo zambi bweyi diambu dia mwanda nga sida toma mu ntantani zenu zevo tukala kaka ye programe za bisambu bya mbote mu diambu diodio tuka bubu na te ye kuna ufani na ntangu a diambu diodio kena ye ntangu za zingiko mama kaka ikusongele kina tulanda monana ibosi ya mbote kaka kwa beno wonso mfoko kwami mono leke aku enduvo dialungana jangani Salomo ye konza lengomba mikitisi na yatiene leke komina ye leke mikitisi place bambuta toyo kamena explication na français pe na lingala nakomba tata mwana pe tata molimo santo merci papa biso tokosala résumé na lingala mukanda oyo papa mfumwa mbanza akomelaki papa Marcel Wanzungasa
ndenge lobami na le 13 septembre 1959 na tangu préparation ebandaki kosalama mpona kokende kozwa nzoto ya papa Simon Kimbangu na Lubumbashi. Nde papa Mfumwa Mbanza asalaki reproche epai ya papa wa Nzungasa. Na mukanda alobi boye mbote euti epai na ngai, ayebisi papa wa Nzungasa toza malamu, totie pe elika ke bino kuna pe boza malamu. Nde aye koloba na ye makambu oyo ebongisamaki ngai natielaka yo motema mingi na musala ndenge tosalaka, kasi namoni makambu ndenge tobongisaki bino bobandi kokotisa makambu mosusu, yo nde esengelaki opesa nga kutu sango ya makambu mosusu, mais osali yango te. Et pourtant likambu oyo tozosala eza likambu ya mapamboli makasi mpona biso nyonso. Na bareunion oyo esalamaki na kokende ya papa Leki na likolo akende kozwa nzoto, olie bokotisa ba makambu mosusu, au contraire bolingaki bosala ba programme ya mabondeli, parce que mabondeli yango nde mutu efongolaka nzela pe ebongisaka makambo. Me na kamwe esika bino bozosala likambo ya molimo, bozwi makambo ya mabe botie ya mésentente na kozanga boyokani. Likambo ya molimo ekendaka nzela moko te na makambo wana. Yango wana natie elikya ke bokobongisa. Natie elikya ke bokobongisa po bozala na ba programme ya mabondeli mingi, pamba te mabondeli yango ni mutu kosalisa biso po likambo yango esalama malamu. Nde papa silisi natiki bino ngai Leki na yo papa Salomon ya Lungana Kiangai. Donc ndenge kaka bapapa bazoloba soki bozobongisa likambo ya molimo, bokoki susu kozwa makambo ya bunzoto te botia na kati. Soki botie makambo ya bunzoto na kati, bobebisi makambo nyonso. Tokozwa exemple papa oyo tozolobela sikoyo oyo eboti 26 ezali likambo ya lukunia ya course au pouvoir, parce que schéma oyo papa Mfumwa Mbanza tikaki ezalaki schéma ya molimo. Elobamaki dernièrement awa papa Simon Kimbangu tanga aye na Trinité, Tata, Mwana pe Molimo Santo. Donc banda tango wana epa na biso schéma wana fale etika la libela. Yango wana papa Mfumwa Mbanza avant kende atikali kobongisa schéma wana ya Trinité. Melokola batu mususu o bazalaki na ba ambition ya kozala kaka à tout prix bakondi, malgré bapona makite bazui makambo bunzoto batie na kati.
balobi tozosala bareunion na kati ya ndako tozosala babeko nzoka nde bazo koampeshe bokonzi ya tata molimo santo lukunia jalousie or epai ya tata nzambe soki eza na likambo oyo tata nzambe aboyaka te ezali kowela bokonzi na ye trône na ye yango moto esali ke 26 eya kobotama e milimo ebele lelo ebungi biso totikali ndenge papa mfuma mbanza atikelaki parce que schéma oyo papa mfuma mbanza atikaki ya 3 est égal à 1 nzambe moko amikaboli na tata mwana pe molimo santo yango wana trinité. Donc na likambo ya molimo batata na bamama soki tozosala likambo ya molimo totiaka bunzoto te. Soki totie bunzoto tobebisi makambo nyonso. Commentaire papa tokokaki kosala yango wana tosilisi na komba tata mwana pe molimo santo papa Matondo nzambe na ngai tozongisi merci na malobo pesi biso. Papa nazali kotanga mokanda na français mais na misengele déjà permission soki nasilisi nalingi natalisa bitumba oyo Paul Dibuya azali kokonisa lingomba oyo akangi pays mobimba lolenge nini batindaka mutu awa na nkamba autaka na Inde bakutanaka na Satana atina ete baya kobebisi loma ya nkamba mibakokaka te nakopesa lisolo wana mukanda donc papa mfuma mbanza atindaki ye pa papa Marcel Wanzonga sa na français lobi boy à papa Marcel, recevez mes salutations fraternelles au nom du Seigneur. J'ignore votre état de santé, mais j'espère que vous vous portez bien. Nous aussi, ça va mieux, tel que nous nous portons ces derniers jours. Quant aux nouvelles, c'est vrai, papa Marcel. Personnellement, je tiens à vous faire confiance dans l'accomplissement du travail. Sur certains sujets difficiles, c'est en principe vous autres qui devrez trouver des solutions. De même, pour tout ce qui se passe, c'est à vous, normalement, de m'informer. Parce que le travail est à l'origine très bien fait. Mais aujourd'hui, il se trouve rabaissé. Et vous ne m'en faites pas part, sans aucune information, pour que je sache au moins les raisons de cette baisse. Sachez-le bien, que ce travail est grand et bénissant pour nous tous. C'est pourquoi nous devons entreprendre ce travail avec un profond respect. Au milieu de ce travail, il ne peut y avoir d'autres préoccupations, étant donné que c'est un travail, c'est un grand devoir. Toujours au milieu de ce travail apparaissent les mauvaises paroles et les mauvais regards qui ne doivent exister, de manière que le travail de papa soit pleinement respecté. D'ailleurs, je pensais que la réunion que vous avez organisée au sujet du déplacement de Papa Lek dans le Haut-Congo, vous serez abstenu d'aborder d'autres sujets si ce n'est un programme de prière, sans y mêler d'autres choses. Parce qu'à chaque fois, il doit y avoir des prières et que chaque fois que vous faites un travail spirituel, ne le faites pas sous la haine, la discorde et les mauvaises paroles. Comment dans ces conditions le travail spirituel peut-il s'élever avec tant de tiraillements? Donc,
gardons seulement le programme de prière intense à ce sujet, à partir de ce jour jusqu'au jour d'accomplissement de son message. Je n'ai pas beaucoup de choses. Ceci est mon seul message que je vous adresse. Par la suite, nous nous reverrons. Salutations à vous tous. Je termine ici, moi votre petit frère, au nom de Dialunga Nakiangani Salomon. Na komba tata mwana pe tata mulimu santu ba tata ba mama na kolandaka maimanso maloba miao na tina oyo ezali kotungisa papa Simon ke mankangani mbalelekaki apesaki mwa témoignage na moke toyebaki mais lelo esengeli tobakisa po ete ba occasion boye koyaka ntango nyonso te. Paul Dibuya azalaka wana nkamba na ntango papa mfwambana na batata na biso ntango atoloba bandeko na biso bana papa Mbanza vivant likambo nini elekaki mutu moko na kombo ya Jésus de Londres, surnom bapesa ye Jésus de Londres. Siko mutu wana tata na ye congolais ya RDC, mama na ye nigériane. Tata na abotaki kuna na Nigeria, abokwami pe kuna na Nigeria, akoli kuna na Nigeria, atangi ba classe kuna na Nigeria. Quelquefois kaka tata na ye amemaki ya wana na Congo ya ko visiter Congo, mais ayebaki penda Congo te. Akotaki na banzela busatana, akoti na banzela busatana, poussé tellement loin que akomaki okende na Inde pour ça la réunion face à face ndenge balobaka fara na diabo. Ba sataniste nyonso mokili bazala ko sala lianga ni kuna. Alombala mususu satana lobi na bango boy. Na tamboli na bangomba nyonso na mokili, lingomba ka ezali kotungisa ngai eza na Congo démocratique. Église kimbangiste. Mai moko eza kuna nazali kokokango te. Il faut to bebisa mai wana. Nazali koluka mutu nini na kotinda. Satana bwaki misu na kati ya salle, ba satanisi nyonso mokili ndenge bazalaki wana, amoni tata wana oyo azalaki na tata ne congolais, mama ne nigériane. Abi yo yaka akei. Mais yo ozali origine ya mboka wana te. Jésus de Londres oui, na origine ya mboka wana. Yo kozwa mission oyo. Okokende kuna na Congo démocratique, okuluka nkamba wana. Tukupesa mission ndenge kosaila tukolakisa yo keno bebisa mai wana. Tata wana na kidiabulu na bango nyonso batambolaka na eloko te. Ni passeport, ni colis, ni bagage. Ndenga azali kaka wana. So komika na aéroport makameno se bimi wana. Passeport ebimi. Soka bimi na mboka wezokende ba bagage ne bimi. Mais atambolaka jamais na bagage. Na passeport te. Lisolo yo bango moko siko bata 26 bazo pesango batata ba mama. Curiosité pour ça ingala landa émission wana. Soke na Google komonango. J'espère que ba fasango te. Ba pesi tata wana mission. Kende kuna na Congo. Tata wana zwinzela aina Kinshasa. Ben vite, rien. Akomi na njili ba colis ebimi. Passeport ebimi. Voiture de luxe et pas yeuta et ibanité. Ba yeko zoyer déjà. Ba memie na matonge. Hôtel déjà réservé. Makambo nyonso ekoka. Akomi na matonge akiti ba bagage. Taxi ekiti siye. Tangu taxi ekiti siye. Ali ba petit ya quartier ba yeko wela yiwana ba monika ka mutambongo aye ba memeli ba bagage. Amemisi ba bagage. Ba koti na hôtel. Tangu ba koti na hôtel, bana ngobling ba kende. Je dis le long de l'albi. Non. Bosa la liboso, na luki la bino quelque chose. Il dit allez, bo fongola ba bagage wana bozo biloko no bosa na ngoposa. Basongoli ba vala ba valise ba se servir ba jini bilomba tout ça. Ba silisi. Ba lingba kende non boke na nte. Bogolia. Batata ba maman di solo. Mbala moko mese bimi.
biloko kolia elambama muta servir nga monanité ale bolia bazoba pe bana lia basilisi ale balingi bakende atuni bango sikoyo bon bapeti boya nana na ye awa nalingi nakenda mboka moko babengaka nkamba me nayiba ezalaka te nkamba o bakimbangiste oyi bakimbangiste o toyebi bakimbangiste toyokaka bakimbangiste me toyebi pa ezalaka te me toyebi kaka na congo soki na bakongo na congo central bon ndenge okendele kuna kende na mular luka parking moko ezalaka na mular kota bandal kuna nde kozwa bataxi ekende kuna tatango kolala kolamuka na tongo ake na bandal akomi na bandal ese renseigné azwi mutuka ti balobi ne mboka mbanzangongo soki omi na mbanzangongo kita okochange place wana ntango wana batransport ezalaki pasi aye mpe akomi mpe na mbanzangongo ntango akomi na mbanzangongo balobi okozwa nzela oyo zwila mituka awa azeli ti azwi mutuka nzela ndenge azalaka azala kozala wana azalaki kozala en contact direct avec Satan kuna na Inde en direct na communication bango satanique baza kopesa ba instruction ye baza koyebisa ndenge ya komeli siko ntango awuti mbanzangungu azali koya apusani na kati wana communication ekatani na Inde azali comprendre suite abungi communication eza suite aye ngombe matadi bapusani bakomi tina nkamba baleki libaya bakoti premier poste akomi na premier poste ntango wana bato bakomata na bango na basikali awa bamati mpe awa bamati baekuta pamfo mbanza justement devant musée ya kala ancien musée abongini wana azoyemba bato ntango azopusa na pema pamfo mbanza moni ye wizidie uenda kuna mfumo wangu kuna kenina sikoyo bana bapapa bazale quelque part awa uenda kuna mfumo wangu kuna kenina oh aye bamemiye protocole amemiye baikola kisika bana papa bazalaki directement na maboko ya Paul tango Paul amoni kaka alwi oye tete zonga na menti zonga kenoze langana nyangara kozalawa te kenoze langana nyangara. Bon, il y a pas aussi. Alors qu'il y a moyen de transport à retour. Alors qu'il y a moyen de transport à Zonga, j'ai Londres, à Zonga. À Zongi, à Komisikoyo, na Kinshasa. Parce que Nyangara n'est pas wapi. À Loki, bah, il y a l'accès Nyangara, na Ngiringi. À Komikuna, à Kouti, bah, surveillant. Il y a un surveillant qui s'appelle Yowa Nazalaka Plaswa. Il y a un monde qui s'appelle Solo. À Yangi, yo où tu wapi? Oh na uti na nkamba. Uti na nkambe. Moto atininga yawa papa Paul kisolokele. Atininga na ko zelai awa. Oh, yo zele awa. Telaka na tangwana bayoki Paul kisolokele yepe mzako nginda kuna na Nyangara. Ba bon papa mzatindi etika to vandisa ye. Ba bangisiye. Basalika mwa connaissance wana te. Abando beta bango masolo. Sikoyo bazali kotalisa ye paroisse ya Ngiringiri akena mwa rigole mai wana ezalaka wana terrasse moko ezalaka wana ntango pusani alubi mais place oyo toyaka place oyo te place oyo bavoiture moko de luxe ebimaka awa bavoiture bomonaka na Kinshasa donc ya luxe tobimisa yango na place oyo nzoka nde place yango ezalaka kaka na lopango na bino awa bandeko wana basurveillant bakamwa motu makamwa ezoloba na biso ti abendi bango avandisi bango sikoyo abandi ko pesa bango detail masolo ndenge na lobila ngwa ngai na tinga ni uta na N pona ko bebisa maya nkamba metala nzela na landeli ti na komi na nkamba batini ngai epa ya Paul papo na kutaki alobinanga mukontina oza kuna akekuna akwena maboka Paul nde azongisenga alobina ko zela awa donc kamuna kelaki donc na koki yango te yango na lobi na zela awa je suis de Londres rango avanda kuna na Nyangara suku mikoloboni ti Paul dibu ya bimaki awa tango abimi awa tango akomi kaka na Nyangara communication ya moto wana na ende zongaki deke ba kutana kaka na Paul na Nyangara wana communication ya moto wana
na Inde ezongaki batata ba mama tala lisolo soki na Google na Google obeti envoyé spécial papa Yowane bokolanda yango pousa na katikata émission okomona lisolo wana somo. Donc makambo elobamia na satanisme mutu wana ezali sécurité. La fois dernière nasaki témoignage de makambo ndenge na kusabati na Londres eza pasi papa na makambo yo asimbeli Angola eza pasi yango la fois dernière lobaki papa eza na dimension na yo eza sur na dimension biso batute amemi makambo ngo na niveau moko. Il est le représentant du diable. Ça, c'est une démonstration. Il est le représentant du diable na kati Angola. Yo moko lobaki etike na Angola kuna kolangisa bokasi maye kuna pe okangamela. Yo mutu ebitango nini okangaye. Na maila biso to koka sute papa. Na maile na yo kaka. Ya mibale na sina lobango dans une émission. Dans une émission na salaka na papa Lambert na France. Kaka na libota. Eyebana na ngombe ko kamwa pona nimba sale ko bomba. Dans la habitude, je vais rendre visite maman, papa concert Mamouil. Tant qu'on a fait son mari, papa qui n'a pas nos vivants. Dans les années 1996-97. Na koma kananda. Tu bando sur la mesa. Ba bimise nga lisolo ya Paul. Azwaka voiture papa kuluta. Tika ko iba voiture papa kuluta. Azako briquer le komba. Na Gombe. Anango ni voiture papa kuluta kenango. Kuna na Gombe ko sala accident. Tant que l'accident, les policiers baillent. Il y a Kimi. Ah, Kimi, à mon ici, Kimi l'a dit, ah, tu n'as pas semik. Donc, papa Kinawan. Aza ko sale pas moi na Mobutu, Noua, na ministère des Affaires étrangères. À Kekuna, pour Kima, na ko banga nous ko bombam. Tant que kuna papa Kina tourné. Mais qu'est-ce qui se passe? Oh, beau frère n'a sale accident. Au sale accident. Oh, et pas wapi. Papa Kina joué na liboko, a même été na place na olia même na place accident pour qui mi saba police bazo lukaye a même directement na Gombe papa bakulutu bazo koma kaka na Gombe papa qui n'a expliqué tel papa kulutu a siliki albi kana mbidina bengo na votu na sikata nandi soki boyika ka bongo zongo se patata nayi bongo preuve nini soto lukaka oza mwana papa te papa kulutu yemoko kana mbidina bengo na votu na sikata nandi. Donc il y a un témoignage oyo na kati anda kwa mama mwe bani azopesa nga témoignage. Akoye ko bakisa kutukutu, ayeko bakisa ke medika izila mbongo zaini ka izi sali. Ayaki kwa kusala mbongo na ye. Papa na liga na pesa moi complément oyo puisque ba occasion yaka tangu nyo sote na sili sibo na combat dans mon centre. Merci papa Matondo, merci papa Moya, papa Munkonda. So papa Munkonda bozonga na wana maître Mabeka.